Bandeko nangai, bonsoir. Bandeko, lelo toko solola, lisolo ya mwana mwasi moko, oyo azolala na combatente, na libanda wana, na rompo ya combatente. Bandeko, lisolo ya lelo, naza kosenga bonne compréhension ya bino, naza kosenga boyo kanga, bo comprendre message na ngezali nini. Nazolo bate pona finga batu, mais message na ngai eza mingi basé na réalité. Pardon? Eza mingi basé na réalité. Alors, na lingi koloba nini? Oyo na koloba lelo ezali oyo ezosala biso pasi na mitema. Mais tokomi na monde ya lelo ke makambo ya mabe salema balobela yango te. Mais oyo na kolobela lelo etamboli na ba réseaux sociaux. Mokili emoni yango ya mwana mwasi oyo ça fait 3 semaines alala kana na libanda na combatante na Luanda na Angola. Mwana mwasi wana azana bana misato. Kombo na ye Jani. Bandeko bola nanga malamu. Mwana mwasi oyo baeko interviewer ye batuni kombo na yo nani? Abi kombo na ye Jani. Balobi na ye outi mboka nini? Outi wapi? Soki ozaka na Luanda, famille na yo eza wapi? Abi na Luanda azana famille te. Mais ye awuti na Kwanza Nord na Dundu. Dundu ezali chef-lieu ya Kwanza Nord. Non, chef-lieu hein, ou bien ville moko ya Kwanza Nord. Ngape na bosa ça fait longtemps na Tigimboka. Alors bongo kuna famille ezate alobi kuna pe ya wuti soit des mboka na Kwanza na Dondu na Kwanza Nord. Kuna pe azana famille te. Ah. Mais soki ye aza angolaise awuti na province na ye na Kwanza Nord na Dundu kuna il faut na famille. Mais abike kuna ye azana famille te passe leki yangwana aye na Luanda a vivre. Kuna Luanda wana azo vivre na rompe wana ya combatante. Alala kana wana ça fait déjà 3 semaines na bana ne misato. Tangu batu basala interview na batu na ye awuti wapi? Aza nani? Akomi wala ndenge nini? Aza ko répondre na portugais. D'abord portugais ay malamu te. To landie malamu et to komi na conclusion que Jani wana aza angolaise te. Bandeko na kolimbola muke parce que soki to lobby mais biso to bokola bino te. Biso to sali bino boye. Biso to yekisi bino munoko te. To lakisi bino ndenga ko sokola. To lakisi bino boye. C'est comme si ba angolais ba utaki na ciel ba kui na bamboka wana. Bandeko 3 pays oyo ezala ba angolais ba réfugiés. Il y a un pays là ba kendaka na Congo Brazzaville. Ba uta kuna tibe yozo bokozo na Congo Brazzaville. FNLA ezaki na Congo Kinshasa. Ba angolais pe oyo FNLA ba kendeki na Congo Kinshasa. UNITA ezalaki na Zambie. Na les 3 pays wana ba réfugiés oyo ba lekaki na quantité bazalaki mingi na Zambie. Na kosala programme susu na solo ba livre oyo mundele asali. Ba lakisi ba quantité bango. Donc ba angolais oyo baki na Zambie ba lekaki ebele. Par rapport ya quantité ezalaki na Congo Kinshasa, quantité ezalaki na Congo Brazzaville. Ba oyo bakendeki na Zambie ba lekaki ebele. Soki na lobi boye o naza koloba na yebi ke ndeko na ngai vata dingani na Dortmund azolanda nga. Ndeko na ngai vata dingani landa oyo nazo limbola na yebi ke botala ki yango na ba réseaux sociaux. Ndeko na ngai ngina mau ngina
olanda lisolo oyo nazoloba bango nyonso baza na Dortmund vuvu ndwalu ndeko makani lolanda bolanda ndeko ndwalu vuvu ndwalu na ndeko nanga makani bolanda bango nyonso baza na Dortmund na Allemagne bino bolobilanga mutamutu ndako okodi lulanda ikokola bandeko mwana mwasi oyo Jani auti na dundu kuna aza na libota te aye na Luanda aluka esika abikela na Luanda kuna pe aza na bandeko te bandeko oyo nyonso na koloba eza na tina te bofinga me bopesa ba opinion na bino tolandi mwana mwasi wana na portugais na ye tomoni ke mwana mwasi wana azali angolaise te automatiquement on a compris que mwana mwasi wana azali congolaise ya Kinshasa sikoyo biso bangolais oto bimaka tokendaka na Zambie Congo Kinshasa Congo Brazzaville soit disant bien ba zombo mais to bangolais na bamboka wana bazombo veut dire angolais sikoyo biso bangolais oyo soit ba zombo to bimaki na bamboka na tozalaki ko vivre bon na nzela na bana na yo allez toye na mboka ngo toza na ndeko te ndeko soit disant ba zombo oyo bino bakani no ndeko na mboka na bino balingaka bino te mwana mwasi wana azali angolaise te congolaise mais vraiment mwana mwasi wana awuti na mboka na ye na bana wana na mboka na ye bana wana aboteli bango wapi nyonso wana tomoni toloba kaka te na mboka ya bapaya mais mwana mwasi wana azali angolaise ya Wiji te aza angolaise ya Kabinda te aza pe angolaise ya province ya Zaire te parce que na mboka na biso tozala bandeko na biso boneza mboka na biso donc faut na ndeko kuna tata na mama na yo koko na yo banoko na yo batata mwasi na yo baleki na ba cousin donc parce que zali mboka na biso ye azali na moto te na Angola donc azali angolaise bandeko eloko wana lelo eleki na ba réseaux sociaux kala mingi te ndeko moko abundaki na musala likambo ya langa likambo oyo tokolobela yango likambo oyo toko faire comprendre batu que non Angola soki les indépendants c'est grâce à nous les Bakongo to bandaki papa Johnny Eduardo Pinoki tata ya Pinoki wazalaki premier ministre ya FNLA moto abandaki makambo wana ya kosenga indépendance ya Angola na ONU à cette époque papa Emmanuel Kunzika muto akomela ONU ke tolingi indépendance akufaki kala mingi te na 95 ans na linga kana rappelé bino ke non Angola wana sans nous Angola eko existe te oyo nyeso tu abundela Angola azalaki obligé aya na FNLA à cette époque ba bimi matadi ba keki sa ba kesa la graille ba sali upa ke bango tu ba ko s'intégrer poto bundela Angola lelo comme indépendant MPLA e wuti na graille na FNLA na PDA po ekende na Congo Brazza savimbi a wuti na FNLA et pe a de Roberto po sala onita donc c'est nous les Bakongo ba oyo bazo kosela liboma soki aye na Angola ate biloko balingaka bino te lokola bango babundelaki biso mboka yango po balinga biso te soki mboka ngo teza ya biso bino na mboka na bino bozako milinga siko wana zako lala na nzela bino milingaka na mboka ya baninga na bana na ye toloba te boyebi teke biso kuna na Angola tozako kufa pona ba jari ya bongo ba portugais ya ndenga na zako loba wana après ça ba kuma na télévision que non elanga
et Zairens qui aki Angola ten Zairens parce que monani que non yi mutu wana aza angolaise te bakomona ye asali mikanda ya lokuta akotambola nango e bamoni que oui be ko bazo ba portugais ya boise kazali langa azali angolaise ya solo to mona libota na ye to mona bakoko na ye banoko na ye mais vraiment biso tant to kende na mboka baninga to kendaka bongo kolala banzela bongo vraiment toloba te nzolu vonda est-ce que ozolanda ngai Maman Esther na Hollande ozolanda nga les blancs na Hollande Matondo petit les blancs ozolanda nga bana ya Dortmund vata dingani vuvundua lo mukundanda unina enge makani ngina mao ngina bozolanda nga bolanda nga malamu ona zoloba ba oyo bazana Dortmund botulaki ngai na limbo la likambo wana yongina mao yongina olanda ngai vata dingani bolanda nga malamu bofuna matoi bango nyonso na Dortmund vuvundwalu yo makani na Dortmund bolanda nga malamu ona zolimbola bolanda ndenge za kosalema keno biso na Angola na sèche affaire asanga babomi biso wana ba GAMP là pour ni ba garder pouvoir ba terre donc ba kanga biso minoko biso oyo to bundela mboka to senye dépendance pour les lobango bazo chance biso to yamba bango bas tous ces Saint-Thomé là les Cap-Verdiens to yamba bango to bokoli bango ba baloki li biso bino pe oyo bipa to utaki to meki ko salisa bino kutu bazo ba traître ya liboso ko finga biso mwana mwasi wana atiki mboka na ye aye na mboka ya bapaya na bana na ye abi aza mutu ya dundu bomonike ko kufa mtoto zako kufa bino bosulukola biso yango bino bato tozaki koyamba me biso tokenda bamboka mosusu bamboka wana tokenda tulukala bato liwate me biso lelo tokoma ba victime na kati ya mboka na biso moko mosusu ye wana collègue na musala po ye alobaki lingala biki no ay pa elanga me ye abotami ka kuna na ngola wana lingala ka kiruka lingala ka ba faimba utena Congo porque elanga na musala soka lobila muninga na ye porque sa langa ba tonga biso ti lelo oyo ndeko musu akufi beko kanga ye porque elanga toko bundela yango soki Angola to kabula yango toko kabula yangola pour ba acte oyo mwana mwasi wana azwa bana na ye azonga epai ya uta vatalingani mugwawi nanga azonga epai ya utaki na bana na ye makani mulanda uli nanga vatadingani ingengina ma ngani mulanda uli nanga azonga na bana epai ya utaki akere ko bokola bana ye na mboka na ye po wana ye azosala na nzela wana tango bakoloba liba babike na elanga kize elanga veut dire aza mutu ya province du Zaire du Wish to ya Kabinda bezali ndeko na biso te wana message na biso soki bandeko na ye bazali basenga ye bakamata ye azonga pe ya utaki atikla biso minono na Angola parce que toza ko kufa likolo ba acte ya bongo croyez que biso tozoyona bakomandeka na mais wana mboka na biso to bondelaki tozala makambo ebele to sala na Angola to sisa makambo wana esila to récupérer mboka na biso bongo totala nani oyo tokoyamba na mboka wana to suki wana to pesi mbote na bayo biso balandi ngai bozoba ezala te tozowela mboka oyo ya biso to ndima bato bayela ndenge ya logique to basala lokumu ya mboka ate à prochaine bon week-end.